Boboto Ondeko Botragelo Mas Lelo awa ntango tokoyokaka maloba na ye Yesu Kristo azali okati na biso matangi oyo totangaka ezali maloba na ye ile roi bayokaka maloba na ye yango na totangaka liloba na ye toyokaka liloba na ye tokangaka tobombaka liloba na ye mpe tosalelaka liloba na ye mpo ezali koyoka eleki malamu yambi Yesu Kristo yango na nganga nzambe mpe akoleka wana mpo aleisa lisusu ateya lisusu kolendisa wi nayambi ezali koyoka na ye yango nde moto ebandeli ya losa koyoka moto azali na matoi na koyoka sokenga na yembi ndambo bino bobakisi na nsima nga nazwi bino bobakisi ti tokosilisa butu bonene Kristu akataka abuti boelombe grand prêtre amemise mobimba na ye problème na biso lelo yango amemise mobimba na ye molongi wa etumba moto moko atikali te boboto eyenga oyo ya mbuta ya mokonzi likolo ifo epesa moko ya biso esengo mingi na motema ezali eyenga ya elifia elika yango euti na likamwisi linene awa Yesu bakangi awei bakungi ye asekwi mpe nsima mikolo tuku ine azalaki kobimela bayekoli baye mpo na kolobela bango nini il leur parlait du royaume de Dieu. Il leur parlait du royaume. Pendant 40 jours, ce qu'a dit Mary Baoka, ma soeur, monsieur, avez été kaka. Le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, Isaïe Bandeki. Ngana Bosen, en toute vérité, Motomo côté, le royaume de Dieu, c'est ceci. Le royaume de Dieu, c'est cela. Naïmi na kate, mokonzi pa apesa biso mateya yango koleli te me na kati na baparabole na kati na masapo mpona kolakisa te eza masolo moko ya molulu le royaume de Dieu. Me na bokosi na koloba le royaume de Dieu ezali invitation
nzambe apesi moto na moto pour azala kati na ye, pour qu'il demeure dans le cœur de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est cette invitation à demeurer dans le cœur de Dieu. En communion avec lui, il s'agit d'entrer dans son intimité, le royaume de Dieu. Donc pendant 40 jours, ce qu'abimeli bango aola kisabango et sengo ya kozala kati na nzambe aza kozongela bango te yo moko na moko obiangani po okota na bozindo ya bondeko bwa nzambe. Voilà le royaume de Dieu. Saint-Pierre, ntango natangaka Bible nalingaka nalaba évangile po maloba ya mokonzi, me ntango natangaka baepitre mosantu na ngai liboso santo polo tembe te, me ntango natangaka Pierre naba fo kokeba moto oyo na ye nde mokonzi alobaki ozali Petro, nakotonga eklese na ngai likolo ya yo. Donc soki ye alobi likambo namonaka ngo alobi boye frère nzambe abokasi boso mokonzi wa Yesu Kristo, mokonzi wa biso Yesu tata wa nkembo akabela bino elimo oyo akopesa bwanya na mayele mpo te boyebayebala. Akabela bino elimo oyo akopesa bino bwanya mpo boyebayebala. Adafungwa mitani ya bino, qu'il ouvre vos cœurs, afungola yango mpo bomona nini elikia l'appel à l'espérance que la vôtre. Boyeba bonene ya ntembo oyo bino bokozwa nsima elongo na basantu basi oki projet na biso. Tobandaki na likambo ya Yesu molongi wa etumba awa sekwi bazali kobimela bayekoli baye masolo mosusu azalaki te ka kote ya bango po etali le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus, le Fils du Père, invite chacun et chacune de nous à entrer dans le mystère de l'intimité de la communion avec Dieu, le royaume de Dieu. Nanzela wana Pierre aye kolakisa biso bonene elengi ya kozala mokristo. Mayele mafungwama, miso mafungwama, motema mafungwama po nini sukasuka bino bobiangemi na nkengo enene bokozwa yango elongo na basantu basi. Tala dignité na biso. Mais dignité wana tosengeli kozala nango moko andeko asimbi mwinda oyo. Dignité wana ezali mission. L'être chrétien est un chemin de mission. On n'est pas chrétien pour soi. On est chrétien, comme dit Jésus dans l'Écriture, pour que notre lumière brille aux yeux du monde. Mwinda mopela, pour que ceux qui voient cette lumière rendent gloire au Père. Mwinda wana mopela. Yamana tukina sangoela. Les olobi bokende. Bote ya mikolo biso bakuna bayeko libangai. Oyandimi bobaki sayoko moya tata pe amona pe mosana.
bokotisa ye na mystère wana na mobomba wana ya kobyangema mwana wa nzambe oyo avandi kati na nzambe wazali na intimité na ye wazali na bondeko mwa ye bobosana te bolakisa te bango apprenez-leur à garder mes commandements. Alors tolobaki soki lokola biso bandi na mboka oyo c'est vrai sikoyo nayena kotelete na mibale mpona kosukisa makambo etali ngondo anuari te kondo cardinal malula mpe kosukisa sanza ya ngondo sainte maria mama wa eklesia mama wa nzambe mama wa biso liboso te napesa mwa maloba wana nalobi lokwa tovandi na mboka oyo esengeli tozala na vigilance la vigilance du cœur. Il faut être vigilant. Vigilance c'est banaka na motema esengeli moto na moto ayeba kokengeli motema mwa ye. Le cardinal Manula biso ntango tozalaki na séminaire soki aye alaopesa biso mwa masolo toujours bamosusu akotindela biso mwa liloba moko boye soki asepeli nango abi batya yango na réfectoire esika bana bazali kolia po au fur et à mesure à force de voir de lire kointériorize yango ekokota na motema bongo mokolo moko atindelaki biso liloba akomi boye le cœur de l'homme est comme une chèvre. Le cœur de l'homme est comme une chèvre. Point virgule, l'ingo va expliquer. Bon, il faut le lier. Il faut le lier. Abibotine, on a séminaire. Le cœur de l'homme est comme une chèvre. Motema ya moto biso banso toyebi ntaba ndenge asala soki bafungoli ye wana akei motema ya moto ezali ndenge wana basanti ezali ebele kengele motema mwa yo il faut savoir le lier. Alors biso lokwa toza na mboka oyo tosala mpe attention toyeba tozala na vigilance kwa nauti koloba awa mpona koyeba makambo ya malamu ezali na kati na eglise ya mboka oyo eyamba biso soki nayembi ngambo bino mpe boyebi ngambo. Seigneur Jésus, tu nous as dit Seigneur Jésus, tu nous as dit nzembo kitoko wana nzembo nezela koyemba ovandi okangi miso liloba chaque mot oza kozongela yango. Seigneur Jésus, tu nous as dit. Mes amis, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Yana kosimba mungu lokwande kwasibu. Identité na tozali miso. Miso wana tomoni yango na bomoi bwa ngondo anuarité. Nobika na vandi poso nazokanisa. Ngabika. Eloko nini esangisi ndenge nini tokoki kosangisa anuarité na cardinal Manula.
nakanisi boye te na bitefo ezali likambo ya vérité. La vérité. Vérité lokola cohérence de vie. Oloba likambo te osala mosusu te. Ngondo anwari te alobi te ngai na mipesi na Nzambe. Bomoi bwa ngai mobimba mpo alokola nkolo nakomipesa mobimba nakozonga nsima te. Cohérence de vie. La vérité de sa réponse à Dieu. Pona kondo Cardinal Balula aloba yango polele. Je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Anuarite na kondo Cardinal Balula ponanga eloko tokoki kosalisa bango na misa lelo enseignement oyo tokoki kotouche mitema na biso lelo ezali oyo nabengaki vigilance ya motema oyo kosenga te na kati na vigilance wana totambola se na nzela ya vérité. Cohérence de vie. Le cœur de l'homme est comme une chaîne. Koyeba so olingi kobungisa ntaba na yo te nde tosaka na kisasa to bamboka mosusu ntie esinga na kingo kangisi ye na nzete alia kaka wana oza sura kozwa ye me soki oloba otika ye boye ake. Cohérence de vie. Cohérence de vie wana emonani ndenge na bomoi bango Sainte Maria, disciple fidèle. Tant ya lobi mosali wa Nzambe ngai oyo esala na nga lokwa yo olobi omokolo mona abandi pèlerinage ya boyambi. Chaque jour mokolo na mokolo alobaka iyo ngai oyo. Cohérence de vie na kati na pasi to na kati na bisengo. Disciple fidèle. Ils ont remarqué que votre oui soit oui. Yango wana mpona kosukisa na lingi kotondo bino ezali komilakisa te. Église ezali bo mais eza na bilongo ebele. Tokoloba bayambi église ya centre catholique tokoloba yango bango mpe na lelo na ntongo balobaki mpe je crois l'église sainte apostolique catholique apostolique. Église eza moko me bilongo ezali ebele. Nalingi kotondo bino kofélicité bino mpo ya elongi ya église ya Kongo tolakisi. Baya bakanga biso foto nga bien kokanga ata 100 bazokanga biso ya foto ndenge tozotanga. Tolakisi elongi ya eklesia ya mboko ya biso tozala fier. Mbala ezali ndenge ya komilakisa te kasi soki bayambi yo na eklesia na mboka wana ozala na vigilance mpona kobenda makambo kitoko. Biso mpe tozala na motema wana te tokabela bango oyo tozali nango ya kitoko. Mokonzi asalisa biso na bolobeli bwa Ngondo Anuarite martire ya Kongo, na bolobeli bwa bilombe ya boyambi ya ekolo ya biso bayeba te ya mibali ya Nzambe bayeba kenda bakozila biso lokwa mokonzi alobi bavandi kuna na nkembo baza kozila biso na bolobeli bwa bango mpe mingi mpenza na bolobeli bwa Ngondo Peto Ngondo Sainte Maria
posa ya yo na posa ya ngai posa ya biso banso po te Kongo etambola evanda na kimia eklezia ya Nzambe ekende liboso bakongole na bakongolese banso balingana mpe basalisana totonga mokili moye ke bato soki batali baloba